Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda ba émission ya radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo toyebi ete bozali ebele esika oyo bozali kozela ba émission na bino oyo ya radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini lelo tozali na ba point ebele oyo tokolobelela bino na makambo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Point liboso tokolobelela comportement ya bakan mbata vis-à-vis na bato oyo bazali kosala na Congo kuna na gouvernement ou bien na esika ya badepute tokolobela pe comportement ya bakongolais ndenge nini bazali kose comporter vis-à-vis ya bakongolais oyo bazali kosala na kati na Congo na ba institution ya minene pe na kati ya ba parlementaire pe na kati ya gouvernement. Bandeko babolingo sans plus tarder tozali koloba mbala moko pe kokota na kati ya masolo oyo etali comportement ya bakan mbata vis-à-vis na bato mosusu oyo bazali sur place kuna na Kinshasa, bato oyo bazali kobunda pona mboka, bato oyo bazali kolite pona kolobela peuple, bato oyo bazali koparticiper na souffrance ya bakongolais oyo bazali sur place na Congo pe bazali kobunda. Mais soki bato wana baye awa po ete basolola na bakongolais ya diaspora po ete bayebisa bango ndenge nini makambo ezali koleka, okomona bakan mbata bakomi kosala neti baimpose bango. Bino soki Kabila aleki bokomona bino boza kosala eloko te, bino ifale mosala bome bandeko yo vandi na poto ozali koloba ete bino kuna na Congo boza kosala eloko te, makambo ezali kosala makambo bino boza kosala eloko te, ozali kozwa pe courage, ozali koganga bandeko yo kasoni ndeko po ete ntango yo ozali koganga me yo ko ozali mobali eloko nini epekisi yo pe okende kuna na Congo banda koreklame badroit na yo oyo ndenge ozali kolingela sur place. Est-ce que yo ndenge ovandi na poto awa ofutelaki moto moko tike po ete otindi ye na Congo po akende kolobela makambo oyo ya mboka to makambo ya badiaspora congolaise po ete nsima soki moto yango aye awa asalisa conférence na ye yo ye ozwi mapeka otomboli okomi koloba ete yo soki osangani na kobare yo bandeko. Est-ce que motu ya mwana mobali oyo ezosala bandeko? Lelo mwana mobali oyo ekawisi biso soi-disant kombata ozomona kaka moto pasi ya poto esi ebeti ye, moto mobimba aza kotambola na sako do oyo ayebi kaka soki réunion yango esili mbala moko ake kokota na magasin po abeta basysteme wana toyebi yango bandeko. Ozomona moto mobimba ndenge azali wana ye mpo na ye aza kokanisa neti ke bato oyo bazali kuna na Congo Kinshasa oyo ntango nyonso bazali kolobela bapeple oyo ntango nyonso bazali kobunda mpona mboka ye azali kokanisa ete na bakomandema na ye nde
il faut makambo nyonso tu esalama ndenge ye azolingela. Bandeko ba bolingo, tokoyebisa bino eloko moko. Eloko bato mingi bazali kobosana, mingi bavandi awa na poto, bazali kolia basemoule, bazali komela bamiliki, bazali kozwa ba argent social. Mais au retour okomona ete bato oyo bazali kuna na Congo, oyo bazali courir ba risque na bango, oyo bazali komona pasi, kaka bato wana nde bato oyo bazali kobenga baswa diza ba combattant, nde bazali koya kotelemela bango pe kolinga kobimisela bango ba paquet. Pe koloba ete soki bosakani tokoboma bino. Ndeko, yo moto ozali kobimisa ba paquet, ozali kolakisa na mokili te yo nde olingi yo boma moto. Mais soki olingi ete Congo wana echange ndenge modele yo oza kolingela. Mais kende kobimisela ba paquet ya bato oyo bayebisaka bino ete bazali na 25 000 tonnes ya ba arme. Kende kobimisela bango ba paquet, yebisa bango ete depuis boloba ete boza na 25 000 tonnes ya ba arme. Mais bato wana pe kuna na Congo bazali koumela. Bolobaki ete kala te bokolongola bango, bokolongola Joseph Kabila na bokonzi. Mais ndenge nini azali koumela? Il faut kolobela bango. Olie ya koya kobimisela ka bato ba paquet na basal. Yo kanisi ete ba paquet wana yo za kobimisa na sal. Oyebi teke bato mosusu pe ya konzo pe bazalaki na kati ya sal wana, mais bavandi balobaka te. Bandeko bato oyo baza na konzo balobaka te. Moto ya konzo bayebaka ke azali makasi na ba acte, mais maloba esalaka rien bandeko. Maloba ezali kaka ndenge balobaka ete bambangisa. Ya yebi teke na kati ya salo wana ezalaki pe na bato mosusu pe mokuwa moko, me bavanda baza kotala kaka baza koloba te. Ameki boye pe amoni yango. Aza koya koloba ete ba mama na biso bakoma baboya bamindele na papa na biso. Ah, c'est bien ndenge uti koloba yango yo moko bandeko. Boyebi tango bato oyo babandaki korenie kuna na tango ya ex-Zaire. Tango bazalaki kosakana na mbongo ya mboka. Tango bazalaki kosala ba makambo nyonso bandeko. Tango wana bayebaki teke biso pe ba Congolais ebele oyo tovandaki na poto comme ba réfugié, ba mama na biso na ba papa na biso bazalaka kosala ba misala ya kiboyi wana oyo ya azali koloba. Omoni sikoyo lelo Nzambe ayekolakisa bino ke babiloko oyo bino tango bobandaki kosala na bato mosusu, tala lelo ekomeli bino bandeko. Yo lelo mwana mobali oyo olingo olobake makambo ya kosala mosala ya kiboyi awa na poto ba papa na ba mama ezali lelo po ete lelo zwa courage ya kotelema kotombola mapeka wana neti mwana ngembo. Ba papa na biso boye finalement lit na bino tozali koyeba yango te. Parce que bozali kaka koya na makambo ebele ngulungulu mpona kolakisa ete bozosala lit moko sans fondement. Pe mayele na bino ezali moke. Tanto bokoya toza kobundela mama oyo bazali violé na Congo. Tanto bokoya toza kobunda pona nini ba musicien na biso bakomi kosala politique. Tanto bokoya no tozali kobunda pona nini ba mama na biso na poto ndenge bazali awa na ba papa na biso bakomi kosala mosala ya kiboyi. Boza koyela bato kaka ba sujet ebele. Mais soki bino moko bozali pressé pona likambo yango ya Congo, nani yango apekisi bino bokende na Congo po bokende kosala lit na bino? Boyoki bino moko ndenge présentateur ya kati na masolo na bino wana alobi ete ezali na moto moko alekaki na télévision na poto te me kuna na Congo. Moto wana alobi ete biso tokolite jusqu'à ce que makambo oyo ezali komo pepe oyo ya Tunisie ekomela biso na Congo. Alobaki yango wapi? Alobaki yango kuna na Congo Kinshasa. Mpona kolakisa ete démocratie pe liberté d'expression ezali mpona moto nyonso. Eloko nini bino bozangaka po ete bokende pe na Congo bokende kolite? Bino bozali kaka wana bovandi bozali kolinga nde bato mosusu basalela bino po ete bino boya komata likolo ya mesa po bobanda kolia. Ezalaka bongo te. Bino bokanisi yo bino bozali kosala na poto boza kobenga yango nde lit. Bino bozali kosala na poto ezali lit te, ezaki kuluna. Et puis
puis bandeko bino bosibo mona bato nini bazali kolinga kosala marche po ete mboka na bango ezali na problème mpe balingi marche wana bakosala mokili eyoka bango mpe baautorité bayoka bango bino bosibo mona marche nini ya na poto bato bazali kosala yango olie basala yango na bajour ouvrable bazali kosala yango un samedi na ntango wana mokonzi nini aza na bureau na ntango wana nani azali na posa ya koyoka bato wana po ete na ntango wana samedi bakonzi mingi bazalaka na bandako na bango komona bake kopemapema misusu mpo komona bake na bakampagne na bango kolekisa batango na bango alors makelelo bino bosalaka bomitunaka te bomonaka teke bolekisaka ntango ya pamba apres bomibengi bolobi bino nde bato ya mayele boza mayele te boza baignorant plus mais boza kokanisa ete bozali bato ya mayele mwana mobali yo na sakodo na ye soki mpe awutaki koyiba nini na kati ya sakodo abombi kuna na nsima aza koya mpe kolakisa bato misapi na kati ya sala soki boye eske yo moto ofutelaki papa oyo azali kosala conférence na ye billet ya avion mpo na koloba na ye te yeka awa na poto mpona kopesa biso compte rendu mpo ete biso nde moto totindaki yo kuna na congo toza komona makambo ezali komarche te pesa biso nini ou bien aye na volonté lola na bino omoni mpona kolakisa ete mentalité na bino echange nanu te yango ete bozali konyokwama kaka na poto mpe bokozala kaka bato ya konyokwama bapate wana ozali kobimisela yango oza kobimisa yango kaka pamba mpo toyebisi yo ete na kati ya sale wana bato mosusu oyo bazalaki mpe ya mokuwa moko bazali me bavandi balobaka te bandeko ngai mama kozali naza koyebisa bino bato bomonaka basalaka makelele boye eloko eza te me ngai nayebi ke bato bazala mpenza na konzo bavanda balobaka te mpe bato ya ndenge wana soki batelemi bandeko okomona mpenza ko ata moto aza kolakisa mosapi akozwa bacoup de tete mpenza ntango mosusu na pulupulu ebimi ye bandeko bolanda na babilili boyoka ndenge nini mwana mobali oyo azali koloba na arrogance nyonso ondire ye moto afutelaki tata oyo aye kosala conférence na poto tike mpo ayebisa ye ke yaka kopesa biso compte rendu mpo ete totindaki yo na congo makambo ezali komona na clair te alors ke azali koloba makambo sans même se rendre compte eloko nini ezangi ye mpe afuta tike na ye ya avion akende na congo mpo akende kosala lite na ye avandeli kaka bato na bapoto na basakodo na ye oyo mpe soki ezalaki après conférence wana na bimi alake koshope na bamagasin ayebi teke biso toyebi babiloko wana nyonso mawa mingi mpe pasi papa motamba tiela biso babilili ebongo nsima tozongela émission na biso s'il vous plaît.